là non. Zemi eza interdit. Zemi eza interdite. Sora za chanteuse ayembaka na orchestre mutu wako. Aza na droit ya ozala na zemi tabota te. Eh, so babiso to wana ba 34 ans boye basindi bana ba agini. À Jésus avancé surtout biso basi to nuna avant et puis pe kobosa na te ke tutambola pembeni ne loko babenga ménopause. Il paraît le grand mon père wa bala officiellement azara na bague moko ya no alataka. Alors pourquoi boluka Cindy azana zemi ou pas? Cindy sera azana zemi, félicitations, c'est une femme. Elle mérite d'avoir un enfant. Question na bino peut-être les alaza azemi ya nani etali bino nani yo bota bana no ba papa na bango bazawabi. Pourquoi vous cherchez à connaître le père des enfants d'autrui? Na ba famille na bino bo ape na bana msuba bota bana batata ba ebana te. Est-ce que maman akoya kokota pona koluka a détruire mosala ya mobala na avant Cindia ya déjà t'a dit. Avant Cindia ya Kofi azalaki Kofi Olomide. Mais ba fali bazalaka. Yoka. Mais Kofi aki Kofi. Fallait accueillir Kofi atikali Kofi. Donc Cindy aussi peut partir, Kofi restera Kofi. C'est elle qui accompagnera. Et puis Bokobo Sanana on va grade à Cindy. Que Cindy est directeur artistique. Il y a quartier latin. Oh, Cindy Mutadalaka, directeur c'est artistique. Elle, directrice, oui. En beau? Directrice artistique à quartier latin, c'est Cindy. C'est Cindy. Félicitations à Cindy parce que Cindy peut ramener quartier latin na moi baisse déséquilibre qui Kofi Olomide en fait babundi pe bangode pour quartier latin au pays à la stable batu ba comme plus koya toyoka Cindy na Kofi. Bon tolo bakana ba angeli ba letaji au moins soki honorable Cindy azaki batimisu ba lo bazobela, voilà pourquoi azoke ba concerté batimisu pe ba lo non. Maman Ali s'est décidé, Cindy azala sous l'orchestre ya quartier latin te ya Kofi Olomide on a les on dit bah il paraît n'y a ce bima wana que vie quadra bimara ye tout ça là. Alors maman Ali s'est décidé qui honorable Cindy pas de guerpier si ko so Cindy azui na epeze minae a che pause mabeza wapi toke na angle que Cindy na zemi. C'est encourageant, c'est à féliciter. Nayebi ke batu ba lukaka ba eba papa mwana mais c'est pas important. ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, il faut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin na opération Mneno Barosala le 24 décembre il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a posé tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba pour la bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliati. Ya ndena olo baboué. Benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, e-bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, moi personnellement j'ai l'habitude ya koloba. Ba vie privée ya batu sincèrement, nous sommes pas censés ya okota. Nous sommes pas censés ya ko analyser sur ba vie privée ya batu. Mais le kola bazali ba vedette ba star ya mboka na biso tokoki ko critiquer musala na bango ba marche na bango ce que ezali malamu ou bien ce que ezali mabe tokoki pe ko sala moi analyse sur ça une façon ya ko apporter lumière na oyo esengeli lelo tokozala encore une fois avec Sarato là tokoluka moi to solo na ye 4 vérités moi oui parce que vous savez nous lorsque toyaka so to sali émission Tozonga katozwaka pena temps ya koluka ko réunir ba élément pour natoya pour la deuxième fois. Likambo yo ezo choqué batu ebele. Batu ebele pe babaloba ki na émission auto utaki ko sala na balobie non
peut-être ezali punition oyo bapesi ndeko na biso Cindy Leker. Soki ezali punition bakopesa punition na pona nini tout au long ya émission oyo bokozwa ba eyano ya ba question na nyonso. Mais j'en profite pour dire un grand merci na ba mère fan, un grand merci pour na soutien na bino, merci pour na appel na bino, le président bébé, maman Nathalie Nana Mosibu, Angelos Karwan, Angelo Ankolo, maman Bijou Ketani, maman ba 90% Obonga na papa Jean-Pascal Leka, maman Zozo la femme de papa Noé Mavaka Lanzinga mis le respect. Maman Deborah Lubanda, Kilo ma mère à Calgary, maman Yvette Mbangu, Mbangu ya maman Yvette, Célia Kinkela, Fatou Dukonti, Makia Lakumba, Boende Tozo Banda, Fifi Wech la star, bon délivre ceux qui tournent le langage, mon co, Ozo font la déjà caméra, une façon ya copier sa bande qu'on a biso bilingue eza awa, une façon ya kolak sa bango que non, to fandia le poto lukamwe to ça la analyse oyo, ya copier sa bino. Ba explication ba makambo oyo esengeli surtout na temps réel par rapport à ba obligation ya musala na biso. Elle s'appelle déjà Saratola, aza juste na pembe nangawa. Na koluka moyena PC Mbote Blandine Tatala. L'amour, je te salue Bisika Ezwamiyo, okozwa pe na moi lombango. Blandine Tatala, maman na Bruni Priel. Okomisi pe message nanga ba dédicace nanga pa Melissa. Okope sa pe Melissa Mbote. Femme capable, femme forte. Il n'y a pas de comme toi. Et puis, elle est trop décisive, cette femme. Merci. Saratola, bonjour. Bonne santé. Ballon de Rwanda et Kokanina Bilamo Lati, Oyebaki Kelelo, Kolata Boye, Angope, Baselio, Ballon d'air à Boye. Je parle de ballon d'air. Nassé aux Zulukani. On t'a la chaussure. Aux autres, la chaussure. Yo pour là, t'as talon. Pourquoi pas? Na ma colomba mais na yoka ke yo là t'as talon. Na yoka ke là t'as talon. Laisse-moi poser mes questions. Na ba défaut na bomba nzoto na ba bate. OK. Apna na nzoto na ba bitamba pesa. C'est une grâce. Ouais. C'est ton anniversaire. Et puis d'aller à ma coloté. Ah OK. Na la table. OK, c'est ton anniversaire. J'aime bien me promener na ba ma papa parce que vous savez avec les talons et me rappelle pas problème plus tard dans l'avenir. OK. Ma mère a un talon mingi, elle a tellement assez un mingi talon. OK. Et après un temps comment il n'a pas problème avec la cheville, OK. la colopathie. Donc c'est un peu ça. Tout excès nuire. OK. Voilà. C'est ton anniversaire aujourd'hui, Sarah. Aujourd'hui c'est mon jour. Happy bordel. La rente Aïda. OK. Un mot d'abord pour ma mère fan, na ba ndeko nyoso bazolanda yo. Ouais, c'est mon jour, hein. Je n'ai rien à dire pour na batu. Sinon, merci na batu nyoso o ba souhaiter nga. Joyeux anniversaire na batu na yebi na batu invité, batu si ba seli na pe ba vidéo na yebi ba ngote na ba on a yebi en tout cas. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Mais Sarah, une petite question avant de commencer maintenant la sujet na biso. Est-ce que je sais que Batou Ebele Baolobake, ça c'est sa vie privée, mais excusez-moi, ça tombe bien que le jour de ta naissance, tu as payé un plateau. Tel Pessac Nanga Non, non, combien on a été, j'arrive. Mais c'est un joli sac. C'est un joli sac. Chanel. C'est joli. C'est joli. Et c'est pour de grandes dames. On a teka elamba, on a teka sac, on a teka kabelo. Donc, c'est-à-dire, on est allé cop nanga kala. Est-ce que Sarah Toko yeba exactement Sarah to la totalise bamboula boni mokolo ali parce que bino bozali ba vedette ba âge na bino ezalaka ya ko bomba te Sarah to la au totaliser bamboula boni nga 34 ans d'âge 34 ans d'âge 34 ans donc ce qui veut dire aux amwana ya 88 yangwana c'est ça le 8 novembre 1988 ah OK. C'est une bonne chose, Sarah Tola. Ah, nakanisi. Ah, wande no ligato banda émission na biso Sarah Tola. Le meilleur fan, je vous aime beaucoup. Merci hein pour nos sentir que na fan diawa appelle les Oleka Olga Kabelo, Olga Mokonzi Kabelo. Boss, je te salue. Na PCP mama Kongo Mbote na moni message na ye. Sister, combien de siko? Na moni message na ye. Mama Kongo
Bonjour maman. Faut yambaye. Non, Ouais, non, si c'est émission après émission, oh non, faut yambaye. Ouais, non, je même pour 10 minutes. Tout le commun tout sur l'année parce que bazali parmi bateau yo, bazo ko lité. Ouais, pour mon âge, ba trop. Nzamba pesa bango talent ya redétecter ba vrai âge à bato. Pour kolonzo na kolo âge ndaye bara âge nae. Mais to na bato mususu baza ba surplus o nzamba pe bango maele o bara ba âge à bato. OK. Donc tadi o so pesi âge to bango babité kota la tadi azana ba âge wana tazana ba âge. Voilà. Bino pe bosara musala mais ba vie nanga bandal baza ba yebi âge nanga ba sele o sele yebi âge nanga aza vie nanga yeuta mona na caleçon na singlé. Nani ne? Caleçon na singlé. Na obeta kede. Na obeta Coca-Cola na mbavu wana. Donc ba sœur nanga ba vie nanga ba tutu o ba yebi ngai ba yebi ke wana mpuku mais pour l'instant na so mpuku te parce que na atterrir âge il faut na investir, il faut na préparer lobi abana. Koleka déjà dans 30 ans, tant on a comme des 25 ans maturité bandoya qu'il faut na luka. Parce que de 25 ans à 40 ans, au moins espace wana ba ça sango ba jeté. Voilà. So ratango évidé. Donc naza sous bébé pété, na déki de à 30 ans na yaya 34 ans c'est beaucoup. Dans 6 ans on faut que ça 40 ans. Voilà. Na mukolo hein. Na mukete donc voilà Sarah, ça c'est une bonne chose et réflexion et kitoko. J'en profite aussi pour dire, vous savez toutes les femmes, excusez-moi de le dire, ceux qui déjà au bagno on a 30 ans déjà si est Betty et que ma camusu se il faut sincèrement il faut ôter la vie. Il faut ôter la vie parce que moi si ndé âge naïe. Moi je suis des âges naïe yango ozomona lelo même à internet des ans ba fille sous kota leboué c'est une maman de 40 ans le cola elle n'a pas reçu et puis nga za passeport bangunda te nga âge na ka yangwana naza kunate nazo expliquer na makamba carte de lecteur izaka 88 passeport 88 mais tu te justifies pourquoi pourquoi tu vas te justifier sur ton âge nayebi ba femme insensée bazara na ba commentaire wana basio balekela tama ka faire na poto malileleka ezaka ya poto te ti ya Kinshasa ti ya Kinshasa oui ti ya Kinshasa mais sur son Kinshasa ba komi kota la bisonde mais la plupart eza bandona biso ba diaspora ndi batala biso. OK. Ouais. Donc yo so kozwara no chance ya ko s'organiser la vie au komalwa ponga komi stable na âge à 32 ans hein. OK. Ouais. Donc so yo zo ino chance wana te yango peut-être au cas moi que ye na âge à mukie bongo komi stable ya maele nazo yi maele déjà na 25 ans na komi déjà indépendante. OK. Voilà. Yango on a même na réseaux sociaux que je disais ezana ba sœur mususu taliebo elle a plus de 35 ans. Mais elle ne sait pas ni fois ça là, elle n'a même pas pitié. Mais ça dit, nazo tikelo pas. Na komi na 34 ans yo. Zela na sa zela na te tozo solo la zela ngai sa yo kana. Ngana na 34 ans, na koksi 34 ans, ko tadi. Yango za libandiko. Ça va. Tika na sisa na commentaire na le 7 juillet tozalana na plateau okoye ba nyonso te tadi ngala zezo ya le 7 juillet te na lobi kaka et comme singa pena tadi okomi koko parce que ngai dans 6 ans na kopsa 40 ans siko na tuna yo tadi yango na libandi kono kwa bana nga c'est bon to solo ngo te tadi zela nanu Sarah émission to seza mutu ya donc eza mutu ya te ezaka ome yo to banda tozaki na tona non toza na sujet parce que c'est ton anniversaire kasi na sepeli pe l'anniversaire on a bi ngai boy na komi de na ba 34 ans nazo atterrir na 40 ans siko tadi Bandeko balandi ya émission ou le code de bonne conduite. Comprenez bon, ezali ambiance les gars. Awa. Ozomona ba maman mo boy. Tadi. Au combien de 40 ans t'es par hasard. Ba âge tellement avancé. Nazo tuna te no kwa bana na ye ba kaka to banda na émission. Te na koksi 40 ans te. Na koksi 40 ans te. Nzamba osuba. Okati combien na âge ngunda? Na âge ngunda.
heureusement j'ai un passeport où ils allaient quand à âge nanga au moins même attendre na Dubaï. Mais t'as dit tu vas bango hein. Nga 34 ans. Mais ça a problème ni yona âge nanga, problème ni. J'ai 30 ans. Moi j'ai 30 ans. Naza a 30 ans. T'as dit que combien qui danga? Oui, Naza le kinayo. J'ai 30 ans. Ngai Naza na 30 ans. Nga Naza na 30 ans. Voilà, ma maman mona Kota Lebo, elle a plus de 35 ans, plus de 40 ans, mais c'est parce que à perdre vie naïe, elle a commis ça là n'importe quoi dans les réseaux sociaux, ko finga et tout. Yango ceux qui au monde la majorité à bateau au bana rage dans les réseaux sociaux. Ce qui insulte bateau na ba haine. Ezali basi o baba lekisi ba 35 ans, bazo kine na ba 40 ans. Ouais. Azali stable était na vie, azala mobilité. Azali na adresse te ba misusu baza même na place ya kolala te bantelante la nyonso elekela bango na babisika mobu et ce sont ce genre de personnes au bazo koya pona koya ko détruire peut ko sala ba n'importe quoi. Sincèrement Sarah avec un cœur 34 ans c'est pas facile. Le bon Dieu t'a fait grâce à Bombio tina âge parce que ayebi pourquoi azo continuer ko bombayo 34 ans déjà, ils allaient âge, il y a maturité déjà, donc Kota Kikala. Qu'est-ce que nous pouvons attendre après les 34 ans de Sarah Tola? On a une minute pour Kota, parce que Sarah, chaque âge est à portaka et loko na vie à mout. Tu n'es pas parfaite. Tu as des reproches, des remarques. Non, le balangate. Aux appels à bateau yo. Non, le balangate. Le balangate quoi? Na boit, na tout nyon âge awa. Mais na lobi na 30 ans. Dans t'as dit au teki ki bokulutu. T'as dit Nicolo à caméra. J'ai 30 ans. Bon, t'as dit t'as dit je m'achète des premiers à t'as dit lelo batwaye bakeyo okomile kinanga gloyo langi. Pour gloya ebi makambo. Gloyo langi yebango banda lelo tadia komina ele kina biso Gloria Olangi la kanisi réponse oyo okozwa yango le 7 juillet. Le 7 juillet ekozala na gâteau ba komana âge na nyonso le 7 juillet. Vous avez maintenant gâteau na ngisa 8 ans. Te au 8 ans na baté par rapport à 88. Yo kanisi ngana bijé on a dit. Voilà, merci mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous allons commencer avec notre émission Oyo Ezali Lelo pour na koluka mweto meka ko solula na bande ko na biso la diaspora congolaise bino ba ebolinga ka la musique congolaise bino ba ebolinga ka Cindy Leker bino ba ebolinga ka Kofi Olomide Saratola ba rumero ezoleka na réseaux sociaux d'abord par rapport na yo, tu te dis quoi? Qu'est-ce que tu vois exactement lorsque Batobazo Koloba était Cindy Leker, absence na ye mikolo na bandule ezali ke ndeti bazo kochaye libanda ya quartier latin. Bon, tolobaka na ba angeli ba letaji. Omoni soki honorable Cindy azaki batimsu ba lo bazobela, voilà pourquoi azoke ba concerté batimsu pe ba lo non maman Ali a s'est décidé Cindy azala sous l'orchestre ya quartier latin te ya Kofi Olomide te on a les on dit il paraît n'y a ce bima wana que vie quadra bimara ye tout ça là alors maman Ali a s'est décidé qui honorable Cindy pas déguerpier Bacha libanda. Alors, côté à Batumsus pe babi non, bakoche di bandate, il paraît les grands mon pas wa balaye officiellement. Azarana bag moko ya no alataka, Isaka et Kazobe la sali ba malaise. Donc qu'est-ce qu'on a concept à malaise? Déjà ngane nazabo etadi, son oyo kabienti. Maintenant ko vanda na salle émission. So ezaki na tambulate, na vanda na vandi na salle émission non sala. So ezaki fona voyager, mais na obela, na voyager. Mais na obela, mais na oyembate. On comprend. Bon, on a évité Cindy Azobela, il est malade, elle est malade, elle souffre de quoi? D'ailleurs, il a l'opportunité pour naïe, so Azobela a qu'elle se faire soigner, il banda yamboka. Dengue to ebela Cindy na Kofi Olomide. Na le salamate ata mukolo moko Kofi Olomide a que pour prester concert sans Cindy Leker.
même si azalaki malade ou pas, même si on mata podium ou pas, et que ça la maraté. Alors, so to bito zonga siko na angle wala mususu, récemment to ucho mona vieux quadra ba vidéo mo ebimaki na podium, Sindia ucho yemba okita, akangie basala ni moi ba baiser baiser. À part ça, ba vidéo etambolaki, ba vidéo ebimaki moins trop, mususu ebimaki ya makama téléphone. Je sais pas si vous aurez atteint en temps. Ouais, nazoka temps ya kota na aéroport na ba caméra mais vieux quadra na botola Cindy le cœur chombo pour na vérifier ceux qui appellent Mouteko ta qui soki ki texto soki nini. Alors Cindy a botola et téléphone. Déjà audace wana ya mwana musala ko botola patron téléphone et salamate et comme araba audace ndenge wana si ya quelque chose maramo ya nyomi titi comme on lit kana so ka nyomi titi les respect à la rasusté. Alors na côté mususu peut-être bablo ko ana nyos tout et sangani de quand peut mère maman ali a se décider ba chamwa ba chaye na moi mopanzi quoi. Mais Sarah nazo tikozo continue ba ko chaye mopanzi ndenge nini parce que Cindy Leker apportaka ebele na orchestre wana na quartier latin son apport parce que aujourd'hui il faut qu'on se le dise ce qui le grand mopao lelo afandi na kiti na coin eza na motuteo akosimba quartier latin et sali mosala koleka Cindy est-ce que maman akoya kokota pona koluka a détruire mosala ya mobala na avant Cindy aya déjà t'a dit avant Cindy aya Kofi azalaki Kofi Olomide mais bafali bazalaka yoka mais Kofi aki Kofi fallait accueillir Kofi atikali Kofi. Donc Cindy aussi peut partir, Kofi restera Kofi. So écoute ba fali pour pas sala trop na quartier la te ba bourron pe la bakenda. Kofi atikala Kofi. Cindy pas ko kende Kofi atikala ka Kofi. Oso comprendre. Donc orchestre à mon tour, ils ont la idée à mon tour. OK. So tobi quartier latin, premièrement c'est Kofi Olomide. Ce n'est pas le musicien. Surtout si Sarah la TV, tous en a employé awa, tous travailleurs na ba bon deliver, tous en a bochoale, vous comprendre. Tous en a René Konzuku, tous en a Enoch Makela, tous en a Fiston Mabika, tous en a te belé un peu partout, on travaille ensemble. Mais quand on parle de Sarah la TV, on voit Sarah. La conception c'est moi concept à Sarah tous les anga ngane na yebi bâton de non mais mama soua on a okumbela. OK. Donc Cindy azala ou pas Kofi Olomide restera Kofi Olomide. C'est vrai qu'on ne peut jamais nier ba effort to ba apport Cindy asala na quartier latin mais yango tende sali ki Kofi parce qu'à l'époque Kofi azala déjà mon pa ou mon kondi MM. A essayer la biso bandimbo a danger balbum a danger a yemba danger donc Kofi a l'aura légende donc okende to départ à Cindy et quoi affecter na mon Kofi té et quoi affecter peut-être na ba relation na ba mususu mais sur le plan musical Kofi reste Kofi hein bado avec on a Cindy ta Kofi a na talent na ye a ebinenga kumbela orchestre na ye. Ce qui coûte Cindy le long an to ebi Cindy c'est grâce à Kofi Olomide. Pour ça que na ba orchestre mo ya ba makwanga nzala metant sous Cindy wana tonga to bengele l'honorable Cindy té. C'est grâce à Kofi Olomide. Voilà. Alors Kofi otikalera à Kofi mais on ne peut jamais nier les efforts de Cindy Leker. Ndela mcholo bato ko ni araba effort abato ko quand makasi na mi côté déranger abato. J'aime ça. Et déranger abato makasi. Nga ezana na babilo misu donc mankanga fort. Toki au saranate ozo comprendre donc eza ba effort abato mususu faut qu'on y a ngote peu importe y a ba circonstance ça va problème. Félicitations à Cindy parce que Cindy peut a ramener quartier latin na Erezaki na moi baisse moko batutu ba déséquilibre qui Kofi Olomide en fait babundi pe bangode pour quartier latin opé za la stable batu ba comme plus koya to yoka Cindy na Kofi vous comprenez ça ba ce qui apport na e alors tanet na nzembo Love Missine c'est Kofi Olomide qui a chanté Love Missine mais ngana comment on linganga plus Love Missine à Cindy. Voilà. Mais Kofi
nzembo eza ya Kofi ayemba Lovemissine mais yoka siko Lovemissine pe Cindy ayimba donc elakisi ke apporta un plus sa voix sa présence lunako sala ko schéma réel tala ya yemba ngo kitoko en fait un rappeur fan nae Kofi Olomide pa yemba ngo bien mais yembeli ya Cindy non. Et c'était waouh. Surtout sur Otali, na été sur les anniversaire à quartier la terre sur qui a Cindy, babimi sara e ba o mema e bo ala tara ba rouge. A interprété Cindy chat Kofi. Ah! Tala. Ayemba kitoko. Na bakutu banzembo wana fala eza Cindy mutayembi yango. Ayemba banzembo nalela mama nalela teno. Ah. Franchement, aya qui n'a apport parce que Kofi Olomide patikala moi par terre BCA qui Cindy a équipé pour remonter quartier latin donc azamutaronik j'étais à Rosoeka bandengwana lokwa grand prêtre mère à Lobaki to par jalousie et que balongola et ate sala nango rien mais apport naie pesa qui na katia quartier latin. Voilà, merci beaucoup, bien répondu Saratola. Mais aujourd'hui pourquoi les gens place au pays na mona kamabe, pourquoi les lots ba congolais ba chroniqueurs ba chroniqueuse ba journaliste au lieu ba souka na niveau oyo soki ya analyse oyo sali sur le plan professionnel apport ya Cindy Leker et pas Kofi ndenge ko Cindy a PSAP oyo ezali mosala na na quartier latin mais aujourd'hui les gens bazo kinde ko kota tina vie privée ya Kofi Olomide na Cindy Leker pour dire que Cindy azana zemi yango esali ete ba concert wana bozo komona ke Cindy azalate parce que ba malaise ya zemi nde moto ezoko sala ye bongo yo okoki kolobani lokola lokola une influenceuse bato pe bazali na audience oyo parmi bato balandaka na réseaux sociaux Sarah par rapport ya ba comportement otozo ko déplorer ya bande ko na biso ba congolais ya koluka ko kota ti ya ko exposer via moto zemi eza interdit zemi eza interdit sora aza chanteuse ayembaka na orchestre motu aza na droit ya ozala na zemi tabota te so babiso to wana ba 34 ans boye basindi bana ba agni à Jésus avancé surtout biso basi to nous avant et puis pe kobosa na te que tout tambola pembeni ne loko babenga ménopause chez nous les femmes siko so Cindy azui na epeze minae ache pause mabeza wapi toke na angle que Cindy ana zemi c'est encourageant c'est à féliciter na yebi ke batu ba lukaka ba eba papa mwana mais c'est pas important sœur nanga ucho bote la biso bébé kitoko bébé Olivia na pesi mbote Cynthia Kapache akoma trop discrète kolekana ba politicien tolo ba ke Kapache aboti mwana na za mobilité tam so za mobile na babala epé déjà toye bandeni awe bisa biso te ko hermona mona pe Kapache za okando kina biso na dala Kapache kota discrétion za lo wandoki dans le bas que bo sola kana ye ayebisaka yo za mutu na ye akala ndenga Kapache za mutu na nga ya hors média ngam talakisanga discrétion za Kapache saka kolinga oza pembeni na batu te kolinga mutaye baboitaye babuti mingi c'est Kapache non et basu wana to vanda nanga na ye na Jamaïque on comprend ce qu'on est Kapache nda boti ne mwana bongo fallait to ba ke poani Kapache aboti photo mona papa mona Kapache poani Kapache nda za star na biso est-ce que ça obligatoire papa mwana ne fa bima mona na to mobali na bo so za politicien vous comprendre donc et puis surtout ko bosa ne loko te ki monter à mabe ya média Kapache wana ka lelo ko ya na mobile na ye ala biso bandeko na ye oyebi ki combien ba ofinga mbali wana ba otala te ke bravo ndeko na biso azu mobile et vous la critique babandi ko luka famille mobile wana babandi ko luka moye ba déstabiliser ba détruire ba boma libala moninga ndenge ba misana osala alors pourquoi bo luka Cindy azana zemi ou pas Cindy sera azana zemi félicitations c'est une femme elle mérite d'avoir un enfant. Question na bino peut-être ezalaza anzemi ya nani etali bino nani yo bota bana no ba papa na bango bazawapi. Pourquoi vous cherchez à connaître le père des enfants d'autrui? Na ba famille na bino bo ape na bana msuba bota bana batata ba ebana te. Bo luka no bo bana nako tala neti batu ba ozwa tan ya bando luka liwa ya moto aza famille na bino te.
mais na ba famille na bango bana batu bakufa baliwa briske ti lelo baluka bayeba te na aboma bango mais ya famille ya batu bazwi temps baosala bémission na baanalyse tokoyeluka moto aboma ye. Ça n'a pas de sens. Manque à faire. So Cindy aza na zemi, moi je l'encourage à Koli à sali succès ou à koka au sala et sera beau type aux bien. Et puis c'est une femme fidèle. Fidèle. Surtout qu'est-ce qu'on est que dans angle mususu aza na zemi po anina za na zemi bona non on t'a dit il faut za na zemi aza mwasi. Azala abimana patron na ou pas sur aza na zemi aza mwasi il faut bota. Tu comprends? C'est une femme. Et puis bobo sanate que biso to ba africain to ba bantou. Mibali bazwara basi premier bureau deuxième troisième ainsi de suite. Ce que so azuma mo ané moko asali de succès asali tout na vie. Abota te. So ezaki zemi muteti si na après que de ba concerter. Avant dana ya boko la mo na to boko la zemi na e, c'est normal. On se comprend. Et ça m'a bête t'a dit. Et c'est normal. Donc pour na bateau musana bango ezala kake oh non asana zemi il faut toyeba papa mwana boy na boy ebele bozana ba famille na bino ebele bozawa na bandeko na bino bana ba mama leki bana batata mwasi babota pe bana toyebi ba papa te. Alors to sukarata na analyse professionnelle na nzela musala zemi asindi ou pas neti nga etanga nani nga kolikangwa kofite nga kombanda Cindy te. Est-ce que ce qui Cindy aza na zemi et la sikaza kofi ezaka ya patron na ye? C'est ça le problème. C'est ça le grand problème. Pourquoi ne pas respecter les gens, de chercher yakoyako exposer ba vie à batou? Moi des fois lorsque je vois les gens parler comme ça, commenter na babilo kwa boy, moi ça me fait trop mal. Kofi a des enfants Oyo, Bamisusu Bazan a plus de 20 ans. Te atapeza ya Kofi. Cindy aussi. Te atapeza ya Kofi t'as dit. Na si ça nautika yo. Cindy aussi soto zoni na moi kala. Biso bana delvo ndeti pe to goye ba mwandam. Na yebite soki za kapene ya solo. Mais par rapport ya ba indusa, akoga ki pe kozala déjà na mwana do abota kala. Et sa vie, ça nous concerne en quoi? Voilà, c'est ce que moi je disais, nous devons kosuka na ba question o esengeli mais constamment pe na meka ko sala sarato la na yebite soki yo pe so sala ngo. Papa na biso Kofi beaucoup plus a comment ko voyager na ba musicien na ye na Afrika wa ba voyage en Afrique ndé souvent akenda kana ba musicien mais ba voyage au Italie ko kelende ti ba potos ndeti ezala kalisusu penate papa ezala esute ke akena groupe akomaka katiki groupe akena mais babande on a super ba chroniqueur ba kima takiro psikate tina koma na ba musicien na keno ka bande on a suka ya ba chroniqueur ba kima rapport ni neza ba musicien kasi ba chroniqueur kuta pamba ba kini bon muzikana atiki na etadi. C'est pourquoi pendant tout ce temps écrire ba makele les OT ya Cindy parce que biso pe to moni ndenge papa na biso Kofi qui États-Unis. Il faut yeba que pardon Sarah. Ndepé papa na biso qui États-Unis to moni pe amemi ba musicien té et causer problème té les gens se posent pas de questions. Pourquoi kaka batu faut ba lukaka ko imposer ou ko tuna batuka ba question pour na o etalika présence ya Cindy. Ezali nini ezali condition que Kofi a koki ko voyager té sans Cindy, c'est quoi? Au moins, Kofi a voyagé sans Cindy, t'as dit. Tout se comprendre. Kofi a voyagé sans Cindy, bah voyage personnel. Mais quand il s'agit de voyage à co-prester, Cindy a tika la kate parce que au moins Cindy na podium, tu vois Kofi Olomide. Bah Kofi, que Kofi na Cindy ba robeta concert ka bangode. Ya Simbi koto ya. Tala. Kofi a tché ba rapport trop na quartier latin, t'as dit. Cindy a tché rapport makasi. Makasi za album so était kama po Cindy a yemba. So comprendre. So totali ba nyonso wana to ngapna to kota na kati te mais pour na voyage Kofi a kendara voyage ya prestation na ye toujours avec Cindy. C'est elle ou accompagnera ye. Et puis beaucoup bossa na na ba grade à Cindy. Cindy a directeur artistique ya quartier latin. Oh, Cindy Mutadalaka, le directeur c'est artistique. Elle, directrice, oui. En beau? Directrice artistique à quartier latin, c'est Cindy. C'est Cindy.
Donc, mais tout, il y a quartier latin, de comment na mutu na ye. Oui. Gestion, il y a musique, contrôle Nyonso, de musique, contrôle, son, studio, nini. Ah, mon aïna yaya. Ayebi musique, ayebi son, ayebi. Kone salibo. Donc, pour moi, il y a quartier latin, ils ont sindi, oh, à kotika jamais. Hein. Voilà. Si autant on te moni que Kofi Olomide kepe bikenda kenda na eta kenda olata ba Jean-Paul Gaultier, mais akei pour na ko prester, mais ce que sindi azate ndayo moko. Il faut mokile le bati. Ah, vieux quoi donc tiki sindi a okima déjà okima na photo longola po sindi abeti ba grande salle à poto akima te à l'époque kutu. Bon on a qui stabilité qui les nous comprendre. Donc eza sindi aza poumon monene il y a quartier latin. C'est normal sur la quête mokile loba. Mais ba musicien so ba kena ba monte déjà Kofi atika ne bango. Ba journaliste na type sur ba ndeko na so ba uchoki. Na kokoma ba sali kulikamba kendela ite yebelard. Voilà, merci beaucoup. Merci Bandego Balandi émission. Oh, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Et toi accompagner ba artiste na biso, to soutenir bango. Mais mikolo nazo se pelaka na ba lunette ya Louis Vuitton. Quadrazolata. Mais mikolo eza moi ebele eza ka ya même marque même couleur. Yo poza nango. Na mona yo nango te. Na nango. Bakata na zelong. Te me wana fofuta. Na deuxième émission on lata. Wana fofuta droit ya nini? Na futa na ngate mais na deuxième émission. Lobande olati na deuxième émission mais na émission. Eza lunettes eza récent, eza actualité, c'est tout à fait normal. Yo bisanga ba lunettes ba kala wana lelo mtaola tangote aola taka ba manette ezubi eza na temps. OK. Laura Kofi alinga temps. Pourquoi lingi lunettes na yo wana et puis ya linga mingi ba manette à mwindu. Vous comprenez? Bon ba moi misu. Na mona pe papa chéra la takion. Binga air vidéo ya quadre ando circuler oyo ya Simbalo ya Feignon. Ando c'est fort na ebisio. Siko apparemment bato bakomande ti ko fanda kaka fandi azozela Kofi a kosala nini poto mais Kofi pe asala makamu nanko akoma pe ko vanda ebike bato bazela Kofi sa buzo ba gafe et comme sujet. Via kota na na kati actualité. Via kota na kati actualité, via kota na base Kofi sa isa actualité ba jeter. Via so amoni mikolo ala bo cha esu kate parlementaire moins, combo na moins, miniature moins, via onyata plan. Voilà, merci. Tokomi nasuka ya émission na biso Kofi azali moko biso photo batela. So sindia za na zemi yango atikalaki batika ya abatela zemi na e abota za mwasi. Soki, na tie soki te yango na français il paraît po makamba bo epe mingi ezaka lukuta. Mais supa za maladi to mso uchole. Ouais, kaka na il paraît wana balobaki awa ke yimo sala ki vidéo ke azosu. Et puis nga na besoin na sala analyse. Est-ce que Cindy Leker savait que absence na ye na États-Unis bato bakolobela yango ayaki sala vidéo pour na koloba ete de loin que je suis nazo soutenir orchestre nanga. Naza nzoto nanga ezali malamu te ayebaki ke eko créer ba makelele ou bien ezalaki ka une façon ya ko soutenir patron na ye parce que alekaki pour dire que elle ne se sentait pas mieux ayebaki aza pour moi ayebaki ke absence na ye mukile oloba trop. OK sinda aza pour moi aza makasi na quartier latin. OK ayebaki bande ko balandi boyende to aussi sa émission na biso mais question suka sara poto kabona yo na ngai. L'apparition ya maman Cindy o na uti koloba awa l'honorable yoza mama okoye ba pe basine ndenge bino do ezalaka. Est-ce que lorsque tu avais vu cette vidéo et rotala ki maman Cindy au mona ki ata indice moko oyo elakisi ete masque ekoti na nzoto na ye a cause la mama oyo azali na mokumba po tozoyo ka ba misuso no awa soki ebetaka mbangu soki ndenge ni sonde toi en tant qu'une mère ero mona ki ndeko no amwasi ba signe ya moto akozala na zemi eza na kati wana. Tadi, je ne suis pas expert en matière. Je ne suis pas expert en matière. Naza parmi bateau bazara ba expert ya o détecter zemi na vidéo te.
Je suis pas expert en matière, papa. Non, mais aux maman, quand même, ça. Aux a la rappelé au milieu, il y a bandé. Madame Naza, na ye, na mona na ye, ndi na koye, ba mena télévision, ba expert, ba benga ba songer ya 6e A. Nde ba koye, ba. Wana ba ko tala tanga kana vidéo boye, ba mona de Sarah, azanze, mi abandize, mi za de ya 1 mois, ba opesa ngona ba âge. Bango ba mona deja saranda azana âge tel bana ba expert en matière ngana za expert. Un dernier mot pour toi kabwana yonanga Sarah. En tout cas un dernier mot ezaka que tout ça musana biso bien ceux qui sindia za na zemi gloire à Dieu aza mwasi azo mériter ko za na zemi azo mériter libala azo mériter estengo azo mériter bana ceux qui eza que ba suspendre ye peut-être pas madame a patronne e wana pe susu eza sujet munene parce que mukolo mobile azalaka bato baloba mukolo mobile azalaka te mais na ba problème aboyo omona ki mukolo mobile existaka obotina mobile bato botina o maye awe biso na ozwa charge à mwana mais ya yote te na ozwa charge à mwana mais soko lingi na ozwa charge à mwana wana komekata mukolo moto bete ya bato lisolo ke botalanga ekoma na mato ya mwasi nanga te jour ekoma na seni na busundoli na mwana place laksa ke kolo mobile azalaka OK donc ce que ça peut pour na bongo wana eza matière sujet mususu tozongela ngombala sima mais ce que ça katikala pour na état de santé za malade c'est normal malade mususu mutalo babota musa outil opération bango koyemba na fois pesa paiement il faut énergie za la outil opération déjà en commentavion te ce qui pesa zemi net ba début ba grossesse ba mususu ce que ça ba grossesse en retard il y a âge avancé et c'est nga biso za chance obota na bomwana bato bazui chance wana te za ba grossesse en retard ba zemi avancé basala ke fort ya kokota kolandela bango pena zemi donc tant zemi ezokota il faut kovanda komema cantine te kosala musala makasi te poser me vanda rapinza na pasi ba grossesse en retard zemi vanda na pasi de fois côté bimi côté bimi donc ça ba angle belé so za grossesse abateli pe bébé na so ki ta musu maladie ta musu opération ta musu santé za bien te ta musu donc ta musu na ke azala humilier akoya na avion et comme maladie kanga eto vertige za soni la santé n'a pas de prix t'as dit OK ngana ko ndima ke za pe santé za bien te pour la santé n'a pas de prix bato ba biso welele ko landaka o ke lobeta concert mais so ile lo sendi akoya ta na podium ebinde bato ba ofinge susu so ba poani no yeba ki ozaki malade otikala iteka ko landa na kofi o comprendre déjà ngana moni na critique na ko sala wana te non ça plus critique professionnelle côté professionnalisme sindia kitoko makasi koleka ba chanteuse ebele voilà to kabwana mais ça constat on a sala te que ceux qui honorable sindia za na podium le vieux Agbada papa zanga génération papa musique mizo kota na ba génération nyonso azalaka trop logique trop strict contrairement si à l'absence de Cindy Leker preuve kutu yango to mona ki na Paris directeur artistique azawana et azo respecter quand même est-ce que les gens est-ce que bike Cindy de nature kotala non Cindy boaza makamakasi kotala Cindy boaza ba femme légèreté ce qui sidaka na tuna ka batu na pia batu devoir au moni modèle batu balinga kofite so Cindy azaka femme légère ba bimisel sota ex na ekala exposa yekala donc tozo ba ni Cindy salina kofi olomide toyebi ke ba chanteuse ebele bazala pembela ba musicien babima pena ba musicien wana babima pena entourage ba musicien na ba vieux na ba prêtre ba musicien wana mais et pas Cindy c'est pas le cas donc c'est une femme avec beaucoup de caractère même lui-même Kofi Olomide je crois ça na ba réserve et ça buzo ba devant lui voilà ça n'est fini mais la Kofi elle respecte les femmes s'il vous plaît na linga Kofi pas respecter Abasi respecter apenda basi makasi so yezaki bongo te moi yepona ye moi César maman lia te donc so pas toutes les femmes du monde à respecter bango po buso bana soki neti maramba feignon so honorable Cindy zaki wana bi bilo wana ngele kate et lingaki oleka so pe grand pote mère zaki wana ngele lingaki oleka te na ndenge nini eza lokola kaka une partie ka ya nzoto
asimbi c'est normal, tu peux faire ça aussi. Non, papa. Na casquette je ne suis pas musicien moi. Non, musicien ça va fou. Non, par rapport na bango ça passe. Na ambiance na bango, na sentiment na bango ça passe. Ça passe. Est-ce que toi tu sais que ça Dendo bakamula mwasi no Sarah, est-ce que yondongo dans tozabu ndenge to sala bakamula mwasi no ba fela je laisse-moi finir ndenge yondongo na kolinga te bakamula ye nga na kolinga te nga na ko permettre ngote mais je peux pas permettre que bakamula ye ba presser lokola lingala bakamula ye c'est ba fes na ye na lingate eza lokola yo nanga nde to sala émission na ko ya tena simbo boye na embrasser yo mais au moins et pas na bango na podium et koki ko sala chez le musicien chanteuse mo boye azo yemba kitoko azo yemba bien aye asimbie apesi bisous ça passe voilà ça passe preuve au moins donc monaki quadra honorable Cindy et Pata qui n'a podium, elle avait beaucoup chanté, bien chanté, à respecter principe banan babenga bangona banani ba public ezaki content. C'est yo pe moi si na ba ko sale bon. Non ezalaka na ngona mama musique. Maman to comparer ba fête parce que ma femme moi si nanga un jour ceux qui nous a mis à salinga grâce na juillet à kozala na ranger ya kokina kobeta musique na kosala musique te tu vois et d'ailleurs moi ma femme je peux pas exposer ma femme c'est ça na tali yo zara na ba jewana ya ofida ba basi ba nyonyo non tokata émission on ande tokomo kini